Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs de la chaîne à télévision Bolingaka Mingi Prince Ngangu TV. Tous les sengoli sur la kozala na kati ya mabota na bino bisika no sozali kolanda biso. Topesi bino bonjour, topesi bino merci mingi. Ngai mutuna présentaka émission Bolingaka Mingi, maman Fidélie Mokichem. Na zapenga moko tendere na mesana kozala. Nazala maman na biso tozala ne mikolo noso. Bonjour maman. Bonjour maman Fidé. Oui, bien, maman Jackie. Maman Jackie a se présenté des sous pour na bateau ba ebiete. Ngai maman Jackie nzaba Rebecca, infirmière, pena o nzamba salinga grâce, tango nyoso tozokutana bino kolakisa bino, ba verti o eza na kati na plante. Merci beaucoup. Léo tozali sous na plante moko yo maman Jackie a elibiso. Et tout ça la rabala miki tout ça mon on ma pas on a besoin de comprendre té nzoka neza na plante moko za na ba vertu ebele maman Jackie o to mono eza nzete ezali nini comme na ngonini to so mona liboso awa na sani na biso ezali aloe vera. Merci beaucoup maman Jackie. Aloe vera ezali nini eza plante o babengi yango aloe vera ebotaka lokola fleur bato bakomona yango lokola mauvais fleur mais ezali kisi munene oyo etretaka bamalade ebele bino moko boyebi yango. Merci beaucoup maman Jackie. Tolingi siko limbola biso penza malembe vertu ni plante de biso de aloe vera. Na yeli bino aloe vera oyo eza na baverti ebele na kati nango. Aloe vera eza na vitamine, eza na minéraux, eza na protéine, aza pe na kati nango gel wana eza matière première, gel wana eza riche, gel wana eza penza eloko eza trésor caché na kati ya gel wana eza malamu mingi koleka oyo na yeli bino mokolo lelo. Merci mi maman Jackie, au lobby plante, au lobby gel, na moni peu na plante, on dirait loko moko za na peau maman. L'autre ressort na sujet nini maman, il biso le nini. Léo na elibino kota la aloe vera et traitaka ba malade ebele bino moko boye bien lelo misusu eza na pharmacie na lolenge ya comprimé tozomona pe ba misusu baza nango na dentifrice o bataka bazo brosser mais lelo nga ya elibino pona traitement o etali ya peau, ya soin de la peau. Merci beaucoup maman Jackie. Traitement Italie soin de la peau. Traitement yandengeni. Ils ont teli sa poso. Ils ont comme sa poso sembe. Ils ont ndengeni po tozalaka mutuna moi mafuta ne yanzoto utilisaka. Na boite mutuna mutazana mafuta na ye nzoto utilizaka lelo na yeli bino gel ya aloe vera kotala nini ba verti nini eza na kati na gel aloe vera eza ko hydrater eza ko pesa nzoto sembe en plus peau eza la élasticité de la peau. Merci maman Jackie. Mais différence nini ezali entre gel na zomo na apparemment ezalo quoi mai on dirait na ba auto mona rapport ya biso to soko auto sailaka soko simbio moni penza ke eza mafuta onde biso basi to linaka oyo eza gel moko très nourrissante eza gel ya aloe vera yango kutu na la kisi boza komona ngo eza gel moko bien mutu kutu ya estomac akozwa kaka boye ameli na ye mutu pe oyo alingi kosalela yango comme traitement ya lavage ya ba perte blanche ya basi ya lavement akotia yango kaka na mai po asokola na se ya basi. Mutu pe alingi kosalela yango na mafuta asalela yango lokola l'eau de beauté akopakola yango lelo na yeli bino oboza komona gel ya aloe vera. Merci mi maman Jackie. Oyebisi biso ezali traitement ya peau. Bon, traitement ya peau o ese beba bato o ba pakoli baziki na elongi ou bien bazala makwanza ou bien ba peau ndengeni toutes sortes de peau ou bien za na moi catégorie ya ba peau. Yango équipé catégorie ya ba pote eza kolesa peau eza kopesa peau ezala belle ezala kitoko eza kosala élasticité et ata okomi na âge nini mais peau na o eza kaka bien eza wana eza ko reproduit to kozongisa un collagène oyo to bungisaka tomonaka bébé tango bébé abotami bébé wana azaka na peau na ye kitoko
poso kitoko tanga za kokola okomona komi pe na ba âge moko boye aza nango mais certaines âge moko tokomaka nango collagène wana ezalaka lisusu te na nzoto na biso boye gel ya aloe vera eza kosala ke collagène oyo toyebaki kobungisa eleka kozongisa yango na bapo na biso po na biso eza toujours kitoko pe ekende kohydrate po na biso po esala epe ba cancer ya po ezala lisusu te. Merci maman Jackie. Aussi biso le moko très important, c'est-à-dire mutuer abota maka azala mo eloko moko nzamba tia kati na ye po na poso na ye ezala bien hein donc eloko ngo peso ezala kati ya nzota mutu faut aiba pe kezali po entretenir ngo bien na aloe vera le ko edi biso lelo olobi ke non et ça la ke et rajeunir mutu maman expliquer là nous parce que hein eso ya ikela na biso hein et baka ko réagir ko ça la pe que vêtement même si on a vêtement précoce mais tant qu'on a utiliser gel aloe vera et ko ça la et que eza ko ba ko rajeunir pona yo pe ko éviter et que vêtement et yanoki en plus eza ko ça la peau eza qui sec et comme réhydraté donc il peau et comme sembe eza ko comme ça peau ya mutu lisse o mutazala ki nango na kibolenge tanga za kokola un certain âge moko tozalaka okoli lolenge ozalaki ya misusu na 15 ans eza lolenge wana te okokamwa koyeba toza kozangisa biloko ebele oyo toyebaki te pa ignorance mais jeune na biso aloe vera eye kosunga biso mpona kokende kozongisa lisusu eloko oyo ebungaki ntango oza kosalela yango régulièrement. Merci maman Jackie. Nangi siko expliquer biso ndeni osali po ekoma gel otomoni na kati ya bokalo osali nini otokisi otuti okati nzete hein tozoyeba tosali ndeni. Merci maman Fidéline. Ndenge nasali bopo na bimisa gel na ngai nazwaki kaka kasa na ngai aloe vera na longoli ba oyo tobengi yango oyo na longoli oyo en plus awa na kati nde na pasoli awa nde esika wapi gel na ngai ebimi gel na ngai oyo bozomona ebimi awa ebimi na kati awa yango oyo pe ebimi kaka awa euti esika mosusu te ebimi kaka na kati olongoli nanu ba epini wana nsima opaswe na katikati okorécupere gel oyo nde oyo eza kosunga biso mpona loposo mpona korehydrate mpona biso kokomisa mpona biso lixe kokomisa mpona biso belle eza kolongola mpe baride ride ezalaka na elongi na biso mpona nini ride parce que collagène eza lisusu te yango ozomona ride ekobima yango ozomona po okomona ekomi posoposo matamba ekomi kokweya okomona vieillissement précoce okomoya opesi déjà basigne oyo elakisaka ke mokolo eza koya mais avec gel na biso aloe vera eza kosunga biso mpona kozongisa collagène oyo ebungelaki biso mpona gel na biso aloe vera eza kosala eke toujours korendre mpona biso lixe pe élasticité de la peau. Merci mingi maman Jackie. Olobi pe eloka motuyi un peu vieillissement précoce ça eza pe moi mingi hein. Bon, na éviter ce qui ça dû à stress, ce qui ça dû à nini mais au petit biso le technique moko pona ko éviter ba vieillissement précoce wana. Mais tout le monde a peu batum soupe ba poso na bango akini ba bouton minene na elongi. Est-ce que bateau peut utiliser gel na biso te ya aloe vera? Maman Fide merci na moto oyo aza na akine eza bouton munene penza na elongi moto abongo akotilize pe gel na biso aloe meye akozwa kaka makasa na akozwa gel na biso oyo akati yango mike atango ou bien na kati ya bidon na ye ou bien atango na kati na eloko moko ko conserver yango bien tanga kotango wana azui glycérine nyonso kaka azui asopi na kati akotika ngo efanda panda 8 jours tanga ekofanda panda 8 jours epesi penza bimisi vraiment vert bien ebimisi gel ya kitoko ekomi composé homogène akozwa passoir alekisi alongoli ba oyo
wana akomi koutilize yango comme le akomi kopakola yango na elongi na ye koto bakine wana babuton ya minene ezali ekosunga ye akozala susu na problème ya bakine wana te. Merci beaucoup maman Jackie. Mais nalingi o expliquer biso nana hein parce que omoni ba mafuta biso to tchaka na nzoto wana ezalaka penza mafuta osimi pe mafuta mais o eza on dirait eza pembe soki muto tchaka na nzoto ezala pembe te o comment dire muto omoni soki muto sukoli ta musuka na maya pamba ndenge posa muto ezalaka o siko eza ndenge ni soki da muto suka tina poso na ye poso le kozala neti muto normal na tie mafuta na nzoto o ndenge. Merci maman Fidéline. Jeune biso ya aloe vera eza na pembe te eza gel moko incoloré incoloré engola kisa eza na couleur te que ce que tiango boye etika mwa couleur moko esala boye etika mwa pembe te yango eza incoloré okozwa yango boye loyenge naza kolakisa ngai moko mpona lati déjà bagan bolimbisa yebi te soki nakoki kolongola gan kolakisa nameka kolongola mpona lakisa bino ke ekosala pembe te nazwi gel na ngai po ezalaka mwa ebendanaka mingi nazwi gel na ngai yango oyo nasali nakopakola yango na nzoto na ngai napakoli yango donc eza kosa kohydrate eza kohydrate ekota ekotika nango ata pembe te ekosala kutu malamu okanisa moto akomi sembe efu kosalela yango ntango molai régulièrement parce que oyo tosali bamafuta wana tosalela yango ntango molai mpo ebebimi mpona oyo ntango ozosalela yango ntango nyonso tu ekobebisa po te ekoyeba kohydrate po bomoni esali pembe te ekangami te mais ekoti ntango nyonso ozosalaka ezala pénétrer na kati na nzoto régulièrement ezwa pe temps parce que baloposese ebebi tosaleli mafuta ndenge na ndenge mais mpona kosalela pe gene na biso oyo ya aloe vera fu kozala na motema molai wana okomona ekozongisa mpo na yo lolenge ezalaki. Merci maman Jackie. Ndenge natuna nano na papa na mutu amoni ke amesala mafuta ne banda kala akoki kosangisala mafuta na ya nzoto na aloe vera ou bien atika mafuta ne ya kala a utiliser kaka aloe vera. Conseil gratuit. Gel aloe vera batiaka yango na kati ya mafuta na yo te mafuta oyo osalelaka kotia gel aloe vera te okosala boye mafuta na yo okotilize yango na nsima soki olingi kosalela gel aloe vera mpo eyeba kohydrate mpo na yo okozwa gel oyo ntango sokoli na pokwa opakoli yango sanke opakola nanu mafuta na yo wana pokwa opakola yango hydrate nzoto na moi soki na ntongo soki olingi okende opakoli yango deja nsima nde ozwi mafuta na yo sala nini opakoli eza na interdit te moto aboya mafuta na ye. Mais maman moko, maman Charlotte na munzana, ye asalelaka gel oyo comme lait de beauté. Ye asalela ne mafuta lisusu te, akomaneka na gel na ye oyo ya aloe vera. Esala epe po kitoko, hydraté po na ye. Aza pe na difficulté te, ata na tango moi aza bien. Ata na tango malili aza bien, azalaka bien. D'ailleurs, gel oyo ata na moi et okoza bien. Ata na malili okozala bien aza pe wana aza anti-transpirate na bango batokaka so bapakoli mafuta me ye soki osaleli yango aza koabsorbe makotoka okotoka te aza anti-transpirant neti biso totranspire mpona moi biso mpo toza pembeni na moi mais ntango oza koutilize yango okoremake ndenge obandaki kotranspire ekozala lisusu bongo te mpo ozwi déjà solution na yo okomi kosalela gel oyo comme lotion na yo comme crème na yo. Merci mi maman Jackie. Ndenge nayeba soki moto azosalela gel oyo aloe vera po bato mwindu mingi biso bato mingi tolingaka kotela ekomisa motu taille na yo teli ou bien neti biso tolala biso mwindu togarde kaka taille na biso ya bato mwindu. En tout cas yango esalaka ndenge nini ekokomisa yo jolie belle ekokomisa yo po moko ekorendre po na yo belle so na bi po belle donc ekomisi yo kitoko yango okobeba te
soki oza pembe otikali kaka pembe na yo soki mpo oza mwindu ekobongisa kaka loposo na yo okomi mpenza lisse okomi sembesembe parce que collagène ekoti ebandi kokota déjà na kati ya nzoto na yo il faut ekota profondément na kati ya nzoto mpo omona résultat nango. Merci maman Jackie liloba suka pona ba maman balandi biso en quelques mots pona aloe vera. Liloba suka na koloba pona ba maman balandi biso mama soko yoki ko umela te pona ko salela en plus gel oyo oza nango partout balona kango na fleur de peau otiango olonyango facilement na jardin na yo kozaka nango tango nyonso tomona kango tobeta kango karamelelo oyo omoni eye déjà na porte ya ndako na yo salela yango okomona résultat nango malamu mingi malamu mingi. Merci mi maman Jackie bandeko o batala biso na chaîne na biso Prince Ngangu TV. Todi ko zasu selo ko moko ya sikalelo concernant aloe vera po moko to tuzara mafuta moko mbongo esilo koti mafuta mususu ba pesi biso lelo ezali recette je peux dire miracle oza na mbongo zanga mbongo mais osaleli aloe vera aloe vera miracle. Merci maman Jackie. Donc kosalela yango na ba frais mukie toza na mapangu toza na bisika ata na ba pot de fleurs tokosala en sorte que toloni aloe vera na biso pe toza na esengo mingi. En tout cas topesi bino merci mingi bino batu bolandi émission na biso ya lelo topesi mingi na papa merci mingi na papa Arnaud oazalaka na sima kuna bozomona ye te tozomona ye. Merci mingi na papa Prince Ngangu oazali boss na biso pe merci na bandeko nyonso awa merci à la prochaine bye bye.